wana mekana yemba kwa sepela wana tomato komedisa musika zembe bandina munokona na ke na mboka na nzambe kosepela na banja likolo esengo na mboka na nzambe ezali albikata nana tindo yemba nzembo l'air intrinsèque nzamba peshi na mboka Congo liloboyo nous le parle dans le monde il n'y en aura même pas et cette réalité qui n'était pas jadis oh ezala ki kututé et cette véracité nzamba tindikata bino bazofinga bino bozali na kati. C'est vrai que Mangoma mingi efinga mana ngombe liloba efinga makasi. Oh mon Dieu. Bata mukili boyebi ezalaka te. Mais gloire à Dieu. Na bino libota Jamaïque boyebi monani kezali. Jésus a botama yembe nzembo wana. Le cantique de Moïse est là. Jésus a yembi ma pote ba yembi te. Mais ya va peshi ndeko na bino lo yembo wana bota la distance entre Jésus na liloba. Bino boyembi yango vous allez présenter et pas une tata qui va ponami oh bayambi message na ye bangoyo ndenge Moïse abandako de présenter les bota tata surtout na année bambula moko ngeba dans la journée mon bezo beta so katana te si pluie ya mabe si donc bande bandi lelo ebeti lobi kuna ebeti mais toi c'est que pendant qu'on va terminer na nugazwan cha boza na kubanga te na makamnyoso et la kabuto za la kamoitalela ya comme nous sommes condiments et mat et bolingo pe mat toutes ces choses là ça s'accorde tout le temps donc professeur Zora Marabout nana pesa ka eba et puis na nini alors pendant ngako sambela ezaki déjà musika mais bateinga toutes les journées wana na malweka toute une journée ah mais frère je tout ça ngani ngana su ba le sambote na ndibe bon na ke église malgré tout na école ndesi na bantu tu na nzambe la kisanga église ya kusambla una mukilo ti na sana mukilo ya sena yoka kalyo yokanga ti na zalia mukona kufa na mona yo ozana école moye psaka nzambe l'action église solo pona koma musalite men na mona église oya sa tinda na mukili oya solo pour un jour mukona okufa na mona ye. Melibota. Amen, bandera Christo. Bozui quand même ici quand vous se déplacez. Père Liboute bandi koyika na makashi. C'est un plaisir pour mon abino. Mais arrête bientôt c'est la pluie. Pour quelque temps, il y a eu mais tant abandonné cabino comme il y a pas de problème. On ne sait pas qu'est-ce qu'on devait faire. Au Sabino le Sambo, pour être un colo à Mimo Senakatabino, à Saïlabino, à Sulabino Angar, la Moko bien, et ton à ma pauvre semble la calèche, la belle tempérine, se peut faire face à un go, la tombe la gota, j'ai jamais eu de mon vraiment, on est dans la joie pour vous rencontrer aujourd'hui. Kolo asala libota asunga libota kolo amimose na kata bino ayenda muna kabino ayebi pasi na bino akozala ka musika na bino te bana iloba ya wenzam na bomo azaka pene na bino alors bozala toujours na bomoko so bozala bomoko kosungana pasi ya moko comme pasi ya bato nyonso Yahweh akomimose na kata bino parce que dans l'unité de la foi kolo amimoni saka. Dans l'unité de la foi, c'est vrai que détruire valeur intrinsèque nzamba peshi na mboka Congo. Liloboyo, nous le parle dans le monde, il n'y en aura même pas. Frères et sœurs, on y a passe na mukele po makelele et yabisambeli okona le sambo oyo bino bozui on croira
Et on connaîtra que vraiment la réalité divine est maintenant dans le monde. Et cette réalité qui n'était pas jadis. Oh, ils allaient écouter. Et cette véracité, ça veut que j'étais étonné. Surtout quand je suis c'est vrai que Mangoma est finga manangoma liloba et finga makasi hein. C'est dans la carte, je suis côté si va bien église va dire à mission tibaye. Église va mettre la pétrole, zone et va mettre la pétrole. Bon mais la J on colle la ici. Bah comme bien tant que ça là, baby ça yango. Si kanyo c'est que ça la bénédiction que ça la wana. Yangwana bomona lobiko oyo yawe yazopesa à travers ce produit. Ce que le Gambon ne devrait pas faire ça, l'église que tu es, je suis pas pour na te kakame, je suis pas là. Oh mon Dieu, batamukili, voyez bizarrate. Mais gloire à Dieu, na bino de votre Jamaïque, voyez bien mon ami qui est allé. Bapona mi pena tata, boza baïke. Bolo, a comme mon sacat na bino son papa, na bino nyon. À ta difficulté, chaque jour l'assurance qui nous a razali. Quel que soit malade. Est-ce que je comprends? Donc, est-ce que vous comprenez le côté de vous différenciez déjà réalité vis-à-vis de l'Assemblée M. Soboyebe? Véracité, est-ce que vous avez bien zate? Différence dans l'église, non, on peut sa différence. Oui. Amen, madame. Pour la différence avec César, par rapport à l'église de Zah, l'Iloba, il y a une différence avec Bosso, Bishop on a Zah le Mouadi. Il y a mis Bali. Doctrine n'a pas monnaie à Bishop le Mouadi. Pour la différence, on a mon Amen. Amen. Voilà, tu es le Yembo Moko. Boka Nzambatindi Moïse a péché Nzembo Moko, Moïse a Ebando Yemba Yemoko. Mais à la Richiba en Israël, ça va permettre de péché permission. Jésus a botamé à Yemenzemboan. Le cantique de Moïse est là. Jésus a yembi ma porte va yembiter. Mais il y a un péché de qu'on a vu le Yemboana, bota la distance entre Jésus et l'Iloba. Bino yembi ango. Coulpe a péché la permission. La guise à peuple de Dieu. Mais quelle grandeur. Amen Bota. Cantique nouveau, chanter na likolo, na bukonza likolo. Et comment la Bible, mokile yembite, l'ilobeye et yembi cantique nouveau. Mais c'est étonnant, hein? Sa grandeur. Hein? Nabo basimba la Bible, so baye batali. Est-ce que so yembanzembo, vous allez pas ça, hein? Révérend pasteur. Est-ce que yembi cantique nouveau, oui. Tu as mis un mot ibimisi kamikolo, hayembi. Tant que l'action la Bible, tu as cantique nouveau ya ya wende yango bakamoka. Ah, aussi makambo ndenge prophète moko autaki na ndako na 14e. Est-ce que ça y a cantique nouveau ils en ndenge nini natalisi na Bible ah bon ngaza prophète mina monate. Est-ce que yembe 7e trompette donc basomba ba trompette bon mobet donc na Bible talango 7e trompette. Ah mais c'était tout bayaki na prophète na pasteur semaine passée. Bakamwe bamoko babi oyu makambo toziawa banda to sambela eza makambo si marqué mwana tanga bakombo zate différence pour on sala ko kenestad bango fo ko sala to cha affiche photo nanga mais bango sans ata moto ba photo affiche banderole mais c'est dommage mais il va tourner ka lelo na lobito la mukistad ata boya ebele eboya nzamba osala miracle yawe kande to sola boizoleka bon so miracle yawe izoleka na 30 personnes cameraman na bandila wapi onyo se bomonaka filmer fire eza ba aventure eza miracle fabriqué parce que miracle nzambe tango ezalaka na cameraman akoyeba kututendeke zo bandana ndeke zo suka. Amen. Amen. Ya yawe nebo yawe tibo yo zonga nzela miracle yawe za
même comme nanda miracle ya wezali même okena mosala lobi miracle ya wezali et bon bo bazo filmer oza ko bela ba filmer po bika wana za fabrication donc pona bino boza bana roi ba ko sala nzoto na bino ba aventure te ba aventure nyonso esali makawana eza nango ekomolisa bato lola te pona koteya message nzambe banganga te message ya tata ezali solo na ba donc disons Jésus a grand frère kuluto ya bino nyonso ya biso tu soki azosola na baleki na ye asololaka na kimia angangaka te mais oyo ekomaka ya konganga na misisa kingo teleme wana eza ba aventure bino bosepelaka moto te na konganga banana nzambe yango ntina moko ya konganga eza te solo ya bandeko baleki na kulutu na bango. Est-ce que vous comprenez? On a aucun martyr. Tu vas nous dire que boya ibele. Non. Non martyr à tant côté des personnes to sambel. À tant côté 10 to sambel. Tu connais que pour botter la miracle était. Tu connais que pour vous la présenter et pas une tata que ba ponami oh ba yambi message na ye bangoyo. Ndenge Moïse abanda ko nous présenter libota tata devant l'Éternel. Et on a une présentation ya libota. Et tout on a fait célébrer la Sainte Seine, on a parlé du peuple, gloire à Dieu, en disant c'est pour ça qu'il ça m'a beaucoup étonné. En disant c'est à côté j'ai beaucoup pleuré parce que dans mon bandi ni côté les mana côté les ma na makasi yango makole zala ki pona côté ma ti e bandi la Sainte Seine asuka kola sala kabino asala kabino ça m'a beaucoup affecté. J'étais totalement bouleversé. Parce que nous avons soutenir Banda début à culte. Tu que nous sommes na stade vous avez bien assise, na kimia, à l'aise, malheureusement. Il y a des gens qui que frères et sœurs, un jour, tout ça est fort, mais on doit construire. N'est-ce pas? Tout le cas, 11 hectares, en pleine maintenant clôture. Malgré que tonga clôture 11 hectares, il faut dire que l'ambongo, la bande qu'on a vu sur Balembana, tonga bisika na bango te, baza pemben, baby bango, bon et banda nango. Mais les bota, c'est un petit peuple, tu es un zambaye au tinda, muke, pour tomber la bango. On a boton samana bolingo, bozana boboto vino na bino. Est-ce que son moko na kata bino zana passe? Est-ce que c'est impossible? Les botons nyoso basungaye? Moko na bino malade, beaucoup soyez en charge même dans l'hôpital, bon, foutez là bas frère nyoso basengi, n'est-ce pas? Est-ce que moko na bino soit zaliban? Et puis bandi mingi bazotika ba famille, bazoboaka bona ba famille bazangi na isika ovanda. Surtout si c'est même méga church, surtout si c'est même terrain. En tout cas plus tard photo ton ba foyer social. Bon nyoso babo kaka bazo de sika kuvanda kaya kulalaka mabe kolo asai la bino mais on va faire le nécessaire kolo asai la bino pour moi garde na beta ma parce que ndenge na kuteli kanda to bandaki na salongo na mvula so engali kaka moi culture za lezate surtout na année bamvula moko ngeba ndo za la journée mbezo beta so katana te si pluie ya mabe si donc bandi lelo ebeti lobi kuna ebeti mais to senge pana kolo atimne na nugazo ana pour ya kapo ce que yé parce que tikal à quelque temps hein tikal peut-être un mois tikal un mois pour mokolo mokili ya banda on doit quand même chercher à vous aider si c'est possible. On fera le nécessaire pour engager betama pour la surabino. Vous avez bino libota muke, mais na molimo ezali bota monene. Et celui qui n'a pas koleka. Amen. C'est vrai que quand le bakina iloboyo, kokende kuluka bata mbongo libanda batongeli jote. Kaka petit peuple oyo bazana na bolingo na liloba, kan kola tombola bon muke batombo na ba matape ba koma pe. Mabe hein? Toluka bata mbongo libanda. Kaka bino bazawana nkolo asaila bino. Bomoko katna bino. Ko salisa na jour et nuit. Ko sungana ko tika moninga na pasi. Ndenge boyo wana ta oza problème que lobby ya kolia ezakite. Yebisa ti ozona na ndako balibota basha luki quelque chose kolia koka sonité eza famille ya molimo yango. Faut bolingo eleka famille ya nzoto, n'est-ce pas? Tout ça lango hein. Ça veut que je suis un peu étonné parce que tant que tu n'as beaucoup
Mimosa. Ça, ngomba pe banda kande wana lokola bino bobandi, mais mon grand étonnement, namona kaka bazwi boulangerie. Pe bazwi mapa ba mama ba kongoza moi mapa ya koteka ba komi na moi ko se développer moke moke. Ça m'a beaucoup étonné. Un jour pourquoi pas ça le banda ba chéri nyos pana boulangerie na bango. Ba mama besoin que nous soyons moi ça n'y a pas que de teka na faire vivre famille. Pourquoi on a maman ba komi ko yika na bazana moi ba sani na ya mapa. Mais pourquoi pas ici? Puis ba sali moi école ba na besoin ba komo tanga kuna gratuit. Mais quelle créativité un jour, pourquoi pas Jamaïque. Nzam na bomo ya kosala. Akosunga bino, akoassiste bino. Bozana kobanga te na makambo nyonso. Eyelaka buto ezalaka motalela ya Yahweh. Nzam na bomo ya zana bino lo. Ah, oh, ils ont épendé, bon, bah, t'es karaté, bah, souvent, bango, mais quel jour, mais quel, ça fait la joie, et puis ça fera plaisir. Bon, sungani, bon, bah, t'es karaté, bah, pêche, bon, moi, moke, pour bah, on teka, mais ceux qui église, mon bé, comme des wana, il faut ça, n'est sengo tout le temps, bah, tu vas vivre, n'est sengo, mais il y a un peu à retomber la vie, non? À retirer la vie, non, c'est moke. Comme nous sommes condiments et mat, et bolingo pe mat, toutes ces choses-là, ça s'accorde tout le temps. Na condim, na amour, na persévérance. Kolo arotika binote. Merci beaucoup, na condima bozanango, boitina se vous mater kolo, vraiment courage à nous à sala bino, à sista kabino. Vous êtes à sala la moutonio? Avenue Source, ah bon, pour la vendre côté, à salle la vino. Pour le moment, je ne me retrouve pas parce que le temps là même côté militaire. Mon petit, c'est qu'on a permis de vino na seconde. Ah bon, ah bah bon petit, hein. C'est bon, on est dans la joie. On se retrouve encore dans le quartier. C'est bon. Kolo amimon c'est la katabino. Je ne sais pas s'il y a une question parmi. Question Zali? Frère, question Zate. Oui? Amen, Bouddha. Amen. Pour ma question, c'est Papa Nabisaza. Mutuna Mazabou, Nena Eba. Donc, professeur Zora Marambo. Nana Pisaka Eba et puis Naneni. Amen. On a difficile. Bon, c'est vrai que les Gombo, tout d'abord, est-ce qu'il y a des bandela il y a pas moi qui semble encore pas n'a découragé qui peut nous ressembler parce que la bande il y a déjà que l'église est comme une aventure. Alors pour un gars qui semble là, il y a déjà musique. Mais bateinga toute une journée on a malouek toute une journée. Ah mais frère tout qui s'engage ngani ngani sur le sample tenandi bon na que église malgré tout au moins ceux qui église on a bima ceux qui bolingo ezala na église moko de réveil que l'église on a té malgré bolingo nyos ces alterné donc passer outre et que mais s'il y avait l'amour dans cette église, aucune église ne pourra faire face à la Bible. Malheureusement, va faire tomber en sans amour, manque d'amour. Et on a besoin de prier surtout l'amour. Alors, on m'a enseigné la bonne nouvelle. Et de comme quoi, kanga minanga banda malukati na bizozone. Mais c'est quoi, mes frères, qu'est-ce que vous voulez? À lui, à ceux qui étaient, au début, que nous nous a temple à Saint-Esprit. Oh, bah comme la Bible, que nous avons temple à Saint-Esprit. Merci beaucoup. Alors j'irai dans cette église demain. Ça qui est dimanche. Lénine s'est présenté. Après, c'est moi prophétie. Je ne tenais même pas compte de cela. Après, il n'y a pas de diacre. Alors, voilà, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront créé en mon nom. Ils chercheront des mots, bien sûr, on peut chasser. Après, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Nathalie, ah bon? Natuni diacre. Et c'est un peu beaucoup de mutazobe, la paix avec. Et comment mi paye ko salema? Ah, nakobima wana na makanisi se seye parce que na banda lukanzam depuis kala depuis moi. Allez-y comprendre que mutasana na école mais na école tangwana zaki na deux gons so ba pesi mbongo ya na
mais moi j'ai acheté le chapelet. Le livre, 4e année primaire, hein, livre appartient Marie devant Bernadette na Lourdes, na bi en bon. Donc Bernadette a bandokende, a simbi chapelet, a sambele, peke kwa ne lobby. Moi je dis, nga peut faire connaître ma campagne. Alors la bandok climat école na grotte. Chapelet pam 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 pam. Nathalie peut-être c'est en noir et que Coco le battait. Nabimi, lobby na sombi ya vert. Bunda bunda ya vert. Ah, et que le bite personne luka chapelet à bleu. Ya bleu, bunda rien. Ah, na moni na erreur na somba ya pembe. Na sukisa na chapelet ya pembe. Simba peut-être fona lala après que simba chapelet fona lala na makolo ya statut na tamusa ko loba na atana ndoto rien. Et chaque jour et bien école batonga église batonga bana na libota bande kona bino banda watikuna munene kenda awa na kansi fashish mais chaque samedi na bando ko tangamo ko na kati pona ko méditer pona ko luka nzambe chaque samedi na bando ko ba wana baba kende ngamo na koti vanda même 1 heure du temps sur na shishi na fukam na statue à Joseph na fukam na Marie na fukam na statue à Jésus. Mais tant que ça y est, yemba pas aye na komituna kanabi moto alaksinga makamba solo. Alors na balusambo margana otanga kotoyo na sina tiango sima. Mais on est obligé parce que on évolue dans l'école, tu connais mettons même na zaki internat na école ndesi na bantu na nzambe la kisanga église ya ressemble na mukilo. Ti nazana mukilo ya sena yoka kayo yokanga. Ti nazalia mukona kufa na mona yo. Ozana école, moye psaka nzambe l'action église solo. Pona koma musalite men na mona église oya sa tinda na mukili. Oya solo pour un jour mukona kufa na mona ye. Vous êtes encore au niveau bas 6e primaire, après comme na secondaire, mais je sais que mukona kufa mona ye. Parce que moi je ne tenais même pas compte tu n'as les lots qui n'a compté vivre. Mais je savais peut-être n'a aucun de d'ici. Alors je demandais que Namo Lola. Dans toutes mes prières, oh Nzambe même n'attend que ça me pèse en maïe, n'attend bien à réussir. Nazaki Konate. Sur tous les jours, Namo Lola. Na solo Nzambe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est bandana na internat école secondaire. Que Christ a écrit la première fois. Na yeko joyeux to quel colo. Oh. Nani, naona Jésus. Ah, il y a solo Jésus, hein. Ah, mais tu connais il me tenait comme ça, dans le bouco, mes frères. Ça, c'est minga. Il est toujours concentré, boy. On a trop matal, on a sincère, dans le vide, Jésus. Inga, moi, nasomo, moi, malobé, ça les a été. On a observé Jésus, on est Jésus. Toujours qu'un autre talent, mais quelques images, on a devant là. Image à Jésus. Ce de côté, il est vers fond de côté Kanami. Ah, mais pour connaître tout ce qu'on a maintenant, mais allez-y comprendre, hein, c'est pas facile. Hein. Ce que nous avons salé, la Bible aussi en gros, le livre, beaucoup facilement. Ce qu'on n'a jamais expliqué dans toutes ces églises-là, on n'a jamais interprété correctement la Bible. Mais maintenant, vous avez le sens correct de la Bible. Amen. Alors, tant on a dit, mais bien sûr, on va revenir à voir ensemble. Ça fait que nous avons besoin de la zone, la pompage. Pour nous ressembler à l'église à sol, nous avons besoin de l'église à sol, l'angile, l'église à sol, poche vide. 5 heures, nous avons besoin la moua 4 heures, 5 heures, ma colo, tingile, église à sol. Église, nous avons besoin de bino bokota église voyez ba frère tel azar pemben sœur tel latiboy mais nous avons besoin de la boyété. Sur la côté église, la première des choses que je faisais, na fukami, totalement ni gauche ni droite n'a habité, Zambe. Et si quand on a yé, Ozali, ce que Zaliao, et c'est na komo na yon, et c'est na koyo kayo, cérémonie au bayosala, au bazali bozana, il y a yo ou bien ya batu. Quand on a besoin de cérémonie à batu, on a besoin où il y a yo, il y a l'icolo. Amen, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Parce qu'il m'aimait depuis l'enfance. Et si on a 5 boyés, ils ont eu la réponse. Et on a vendu nanga
sibitima comme na vision moko omoni bato mingi bazaka oza kosolana bato oza bel et bien kotala boye mais filme moko yeli oyo na miso komotala eloko mosusu ewumelaka te ekosala un clin d'œil mwa filme moko mpe ezolakisa makambo je vivais comme toi tire longwe elikolo vide eloboko elobi mwana na nga awa naza te eloboko ezosala boye mongongo ezoloba awa naza te oyo eza kuna eza ya bango nayebi yango te et tant qu'on a besoin de revenir dans la vision en extase, si on a comme na revenir moi-même, na yebisi mutabana oh baba no memanga frère na tuni mukolo mukili oh eza église na te azali awate kolobate bakoyoka moi je disais je dois parler malheureusement pendant que lukanzambe ya solo à ce moment-là de on a vu yo ndimela na je sais pas 67 na bima soki lelo bolingo ezaka kuna na église wana aucune église réveille koka koleka église wana parce qu'il y avait une réalité et puis il y avait le but comme ça qu'on a impossible et ça m'a aussi tiqué et un an après on a commis Mosali Nandam maintenant ndimela kikuna. Oui, bien sûr, on a été baptisé Tante Botama et Tokola, que vous savez, quand vous êtes dans cette église, même pour moi, on a pêché déjà baptême, je ne peux pas tenir compte de cela. Maintenant, on a demandé à Bimandé, on a baptême, on a Mayangil, bien sûr. Est-ce qu'il y a un bon pareil baptême? On a Zoaki, c'est pas ça qui fait la valeur de l'Iloba. Oui, c'est ça qui est un accessoire. Dès la joie qui baptême Nabim, bon, je ne sais pas qui a baptisé. Et on est qui évangile, docteur Ngando, na bon, na kombe bosana, docteur Ngando. Azar papa moka zaki mbuta moto, moi correct, moi koboye même kuna, na réalité à kuna. Et voilà. Et dans ce baptême, c'est que j'avais pris là-bas, il y avait une réalité là-bas. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, mais Jésus a abandonné que je baptême, a mis le baptême et pas me sauter. Là, peut-être c'était l'histoire encore similaire. On a Jean-Baptiste et Jésus, hein. Dès le baptême qu'on a bima. Mais eux, jamais tenu compte de cela. Mais maintenant, la réalité est là. Et bien, non, on peut avoir baptême parce que le bazali. Ndenge bapote bandozo un message bando que nous baptiser bateau mais je peux pas tenir compte de cela parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs on a bien de cocher même là-bas et même kuna kola bando kita à maintes reprises tina zaki na église abim abando kita cette fois aiko zwanga to kelikolo ça faisait toujours la joie pour le moment Jésus quitte la rayo puis il y a ko simba yo na luboko peut toujours matal ko na l'ascenseur à maintes reprises. Ça veut payer na iloba paye kola sia aya kambana mbala ko zwande ko na bino mais une seule chose une erreur que j'avais commise un jour je dis aye na iloba na salongo wana to bande église ay ko zwanga toke menatali na kende tout le temps na loba te na zoyemba te mais na yo salire il faut na se présenter do tito so mataboe il faut na yemba mais ya tindingate. Vous savez que naiko commettre suka yere nzembo moko akuna. Et puis nzembo ngo signifie comme si mutazo kende mboka na nzambe. Ingape na obike zape chanson quand même bien, faut na se présenter Jésus pour kala na mataka kaka silencieux ko tala kaka mais lelo faut na mekana yemba pour sepela. Wanto matto comme disa musika. Zembe bandira munokona na ke na mboka na nzambe kosepela na banja likolo esengo na mboka na nzambe ezali albikata na tindo yemba nzembo mais toujours que na mboka na nzambe nzembo ngo kuna na bime zalaka na moni uzozwanga nzembo ngo zokokana yango na ibi zonga bandeko bayibi ke na zonga abi banzembo nyoso boyo kwa kona na yoka ngote pena sepela na ngote na zonga et ça le montant il belé ponkolo aya ko se manifester encore pour amila c'est pananga c'est à tel point mingi bandimi gazalia wa ayemi nzembo liloba so zana ndaka zoka banzembo ya kuna banzembo ya biemba yemba il y a des problèmes banzembo so basala yango baluki na bakishi po ejo valeur po eko tsambongo banzembo so boyoka boyibi babzo musicien moko na machine musicien religieux renommé awana kisata na machine na 22h ti 23h abimi et pas grand maître moko baninga na quartier tant grand maître oh oyo tel oui
Mais et pas na yonin, ngam na travailler ka banze mon union suppose à succès. Allez-y comprendre. Nzembo disons musique religieuse mais ba yoka na kate, balinga na kate, mais ba yembela nzambe, nzambe ko yoka ndenge nini? Akosala na nani? Akoyoka nani? Akondima nani? Mais musique ya liloba, eza na Bible hein. Nzembo ya liloba eza na Bible. Toke surtout mission nzembo poto ka ne pas marabout a pesa ngo succès. To anatina succès te. To anatina kaka boyemba, nkolo inspiré oyembe nzembo ozilobiko. Un point très. Donc hein? Voilà, histoire mondambo yakuna. Mais ceux qui bolingo eza kona tina lelo. Réveil, engetele ma devant bimate malheureusement. Réveil paix. Balabala moko 3 4 5 églises, c'est la désolation. Et je sais que ça y a été. Et pourquoi il a aimé Israël? Pourquoi il a Israël? Tant Moïse a tellement Israël, église mort. Et ça a été 2 3 té. Et pourquoi on a toujours dit Moukan na tate sale manasel kula na likolo. Na likolo nzambe tango c'est trône na ya vande na trône ange ya likolo mo bimba ensemble. Les arrêtés ba groupe ba ange musukuna, groupe musukuna, oyo sale mana mukileza commerce. Eza lukola bakabula mbongo biete yango les obuta mangomba ebele. Mais ça l'ingomba basé sur comme bien matériel, ça n'a plus d'importance et vous appelez à l'ubi comme on dit mon sauté. Amen. Bandewona Christo. Yangona de Bolanda iloba boyi kampiko. Bolukan zambina bino. Il y a la différence entre l'iloba et toutes ces histoires là qu'on a toujours appelé église. C'est à tel point mona kapona baka no sambi la foba sala la caravane. Mais awa to sala caravane te. Foba sala ba banderole, mais awa to na tina banderole te. Foba ba fiche, mais awa to na tina fiche te. Sans tambour ni trompette, ba pona mi ba ko ya. Kola sala la bino. Okangwa hein? Bazong soshima? Pona okende délivrance hein? Pona okende veiller? Bana tata balala ka libanda te, ba sheke bat balala libanda. Oh balala sabato na veiller. Ça n'existe pas. Veiller et prier. Il n'y a pas veiller de prière, mais veiller na comportement, na bizaleli, na conduite, na savoir vivre. Voilà. Est-ce que l'obi n'a répondu que moninga mabe? Ah, l'obi n'a pu mela que moninga mai. L'obi vraiment moninga asengana chiché. Voilà, mutazo veiller na mabe nini et salama qui semaine passée, pour semaine au salango du sud. Voilà, c'est ça. Vrai veiller de Yangwan. Veillez sur vos actes. Donc, hein? Donc, ça rappelle. Oh là là, boutou. Nzambe na bomo ye mo kazali na binelo. Lalakana kimia, lalakana boyoka na badonyoso. Voilà mutazo veillende yewan. Kola saila bino, kola batela bino, kola sunga moko na moko. Amen. To senge pana tata. Nzambe na bomo tata musasali kona sema ton pele kumpenke mumbo na bule. Na bolingo no monene tata na boboto no yawe nzamda bumoy mo sa pono tam saba pona no pono pesa kimia kat na mo na moko sa nzamna bumoy nzamna ngol nzamna mawa no sali monene pe boboto ne ko mila ka seko tandisa mawa no kat na moko pole longo no tata etan na libusha moko na moko nguya mo sante sali la ba pona no isa ba frère isa ba sœur ba zingela mananguya no isa ba lengenyoso na tete libota ba sango la mokili. Antisi ba union so banguna so batu ngisalibota no banguna ni so ba yokisa masoni ya wenzamda bumoy limsaka mabunga tasotali mabunga wa hotel malinani yonde bule busalibota na bonge bene ke muna likolo sala moko na moko pole longo no tata ebima etana katna moko na moko bolingo tata mwana me santi kana likolo e kana pekat na bongo e sala bango e sunga bango e batla moko na moko mukano ya wenzamna bumoy e kokisa makatna libota na kombo na Jésus Christ na Nazareth na ngwa mimo santo libela kino bomo na seko amen boboto na kombo na Jésus Christ na Nazareth merci libota ya Jamaïque kola batla moko na moko